Bonjour chers internautes et bienvenue sur www.congovibration.com. L'émission Nabino Obolandra Mingi Valeur de problème avec Vanessa Messa VIP de Longue Jambe, une journaliste pas comme les autres. Donc nous avons Bino émission Oyo et ça rapporte ko luka ko traiter ba problème Oyo ça ko préoccuper société nabiso. Donc les lots ndenge ka to yo kanaki ne bandeli que to bando ya mbela bino bato ndenge na ndenge l'émission oh pasteur Aroya, musicien, Aroya donc to simba ba couche nyonso ya société. Donc lelo nde bozomona cher internaute to ya melibino Jonsi Luonda, Jonsi leader donc au boye bien déjà la Zoom. Tala. Bilo aboye ça le mara to ya melibino pe journaliste amunene au boye bi ya Congollywood TV Nazir KBG. Donc bonjour Nazir. Bonjour. Les lots ont vraiment ni sengoyambayo na plateau na biso oyo. Les lots ont les solo oyo. Donc les solo donc ma solo ni a bozara ouais. Et les solo oyo tozo beta les lots vraiment bino batu bozo la nanga basali ya nzambe. Et c'est que les lots ko attaquer bino. Non. Biso to ça pour na ko attaquer te. Biso bazo relater biso ba histoire et puis biso toza ko yebisa ko beta la bino ma solo pour trouver ba solution. Donc les lots il y a les solo, il y a prophète oyo a sainté 4 sœurs en église. Parce qu'il y a nzambe o polémique bima. O ba journaliste wana ba comme ko attaquer biso te. Biso tozana te pour na ko attaquer bino, biso to sa musana biso. Donc bino bozo la biso ba problème na bino, biso toza ko traiter ensemble na biso nyonso. Na bino boza ko landa biso, tozo traiter yango pour na pesa ba solution. Donc les lots toujours bête à l'issola prophète oyo a sainté 4 sœurs en église au moins signé sa femme légitime ayaki kolukangai pour na kobete nga l'issolo oyo pour alanda émission au vallée de problème avec Vanessa Messa aye aleli alobi aya nazala na kinduma nanga. J'étais une fille pas tranquille, je menais une vie de patasson. Mais lelo na kanisa kin dibala o nzamba pesinga ya mosali na nzambe et pesanga kimia mais or que et même nga souba problème et belé donc aleli yango habité tellement côté moroboy la site moroboy songolo balobela mo makambo on a kende un mususu bazana solution pesangai sœur wana otoko tanga kombote ndeko na biso azala fi moroboy mo mobulu mo mibali ebele aye bana kipe vraiment aye l'église moroboye ba camarade ni kande ba memaki o prophète moroboye aso sala bikamu sikuna aso lobisa baba aso tambisa bakoka to kende akumba makenda kuna akei soi-disant pour délivrer na vie abana ko mener prophète wana alingié tant prophète alingié des alaka ba j'ai à cache prophète wana pas allé en marié té hein. Prophète alingié prophète abino alakie kanenge zalaka no balayo na ko honoreyo et puis après zemi a raté zemi komi mais babalaki na nuté bazala ki obligé à longola zemi parce que vu prophète azala na ba moyen té excusez yako balaye et puis balongola ki zemi et compliqué makasi ngé mais ma fille wana même na liwa mais Dieu voulant fille wana abikaki pe a continué kaka ko vivre na prophète wana et puis après une année fiazui sous mususu moya longola sous ezate parce que vu que zemi ya liboso est compliqué qui est donc azaki obligé à bota prophète aye ndeza kaka sali moi geste mariage moi do apesi moi dot nae moi mariage coutumier salem ba tina civil ba sali mariage civil. Et puis babalani a commis femme légitime à Tchenandako. L'air azala qui libana discours azala mususu l'air à côté discours échangé. Or que musala prophète eza abimarani la ba sœur fiwana paye baraté. Fiwana za vraiment mutumo et azate que maman ton non c'est une jeune fille. Mende zara a chance à liba les sourier donc alobi non a tenté chance nga la bala nga ya etala peka la kini bala et comment la on peut pas si hein a bali ba kotisi na ndako comme mona ba benga kimona meso afanzi mo bali
mobali soit allié na ndaku soit allié te soit olala ndaku soit olala ndaku te mais prophète. Donc église na ndaku et ça juste en diagonale, donc et ça musika te prophète a commencé la bêtise ala na ndaku te azo te biso azo te en église que botika via masanga via kindumba via livronieri mais il moko entré donc un grand livron donc ce ka outi biuta uta soit disons qu'à kezamba ma kezamba te a outi comme la biloro ne wana makasi l'air roya moi si donc pas moyen discussion incompréhension moi c'est azo supporter ayo bota mwana na yewana mwana botami moi si kaka na ka libala wana makambo zo leka ebele azo supporter mobali no asala ki bona sert intel mobali a commis ko bimisa maramu nyonso ya ndaku na ye ko ke komisa ba mama église bazo longwa l'église ko finga mwasi na ye donc a dénigrer mwasi na ba degré nyonso donc la fille elle était humiliée na ba point moko beaucoup à l'idée vous pouvez pas imaginer cela mais c'est arrivé bon to sala ndengeni ici au kota ki pe la libala ngo obima on s'est marié pas pour le meilleur seulement mais pour les pires aussi. Là, vraiment, il faut qu'on les retienne. Donc, tant qu'on y a une qui déjà que ça veut dire que même dans les moments où c'est difficile, donc tu as l'obligation de s'y porter. Donc, tu n'as pas de choix. Parce que malgré ma bêtise, mon bali n'a pas commettre. Yango balobi. Baloba, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Makambo prophète et Kobi Malampoisa. À Sainte 4 sœurs au bazar, entourage, donc ceinture, il y a moi sinae. Ba obala mela moi sinae, ba oba kendra wenze à Sainte Bango. Na katia batwana ba mineur pe bazalaki. Parce que c'était une grande église autoko tanga kombote, c'était une église renommée. Pasteur à Sainte 4 sœurs, donc il faut église panzana. Ba obazala qui n'a qu'un prophète, ba kenda qui n'a qu'un prophète. Ba obazala qui peut pour moi si ba yeba qui moi si wana, ba kenda qui n'a qu'un moi si wana. Moi si a sengi ba divorcé vu que famille naie ba ne ko chaye pression que mon bala na mobali mabe o asali wana sa mabe, il faut divorcer. Mais moi si azale kaka na bolingwa mobali naie wana bombelinga te azale kana bolinga mobali ne mais mobali na non seulement à Sainte 4 sœurs mais azapela ba mama église msusu ya bimarana bango azaba ba mama église oye abimarana bango o ba ya ape ko cha maman pasteur o za fiwa na mulunge l'église donc bino banzimi bo la ngai vraiment so ki bobi ke bo se comportera boy na liso na zo beta yo mobi ke ngala sa munzingo na cha maman pasteur mal à l'aise en tout cas de ko moi sitika po yope au côté sikana so moni mutumo ba fa na libala na ye azo supporter makamo ba bêtise ba sœur bazo sala neti ya Marco. Donc c'est une femme à respecter, à féliciter. Bino balandi na se wale zaka moi conseil moko na ouvrir parenthèse pe na kangi yango lelo il faut pas divorcer. Moi si pression la famille et l'équipe il faut pas divorcer. Mobali oh il faut pas divorcer ni akima amuna na te ati ki fiwana na mwana na ye. Tandis que avant ba la fille na bota rappelle la fille moroboy mwana mobali fiwana ba botina mwana mwasi fiwana zonga ipa na bango na souci nyonso il faut pas divorcer mais mobali la mwana na kate mwana vie mo et comme il passe bazala na moi vie mo mais moi vie échanger azongi na famille na ye il faut à divorcer kaka mais moté mezobo ya sengi ba conseil à tout ni na sala nini la rayake pa na ngala bisaki non ndeko sala o motema na yo ezotinda yo parce que ngala ko biso te divorcer ou pas non réalité yo vivre na libala ka yo mom to yebi yango biso to yebite tu n'étais pas avec nous on n'a pas vécu avec toi c'est que tu as vécu nous l'avons pas vécu donc raison pour laquelle na ko yebisa ote continuer ou kata non là c'est j'ai pas ce droit et ndeko azonga ki Deye moko alinga qui n'a été hein. Mais mobile il peut le quoi kima bon ça va azo continuer vie nae
Fiona zalaka mutu moi likolo mais vu que bala moi prophète akoma ki calme ko sambela pe moi mingi akomo ke l'église moko pe ya munene to ko tanga kombote ba tu peux pas ya o ba prendre un mariage ça so boya lingite habite atuna non volonté nzambe na mwana ya kokisa ki 2 ans et 3 mois mwana afanda jour susu boy o mwana bien te libum pasi mwana ba min hôpital lelo tozoloba mwana kufi po michopa mwana ebebaki l'air michopa mwana ebeba za na hôpital abengi papa mwana ebisi papa malgré que ngala yo tozala lisusu mais mwana na yo aza na hôpital ezosenga mbongo mobala ebisi en tout cas tika kobenga ngai te parce que naza ba démarche na ngai ya makambo na ngai ya mbongo mwana na tikela oye bunda nango. Mais moi c'est tellement ça na bolingo parce que bili mo boy bibi so ba maman de tozala na mama motema wana famille peut contribuer et sungi mwana ba opérer mais nzamba lingi kazo molimo mwana wana akufi bandeko balandi eza pasi babo libala ekufi mwana oyo tikala na ye olaki non un sous consolation na ngai yo mwana sali akei mwana kufi. Pourquoi? Parce que mbongo ezalaki te na temps favorable pour soigner. Ba rumeur ka ndenge zalaka pe ndenge bimaka, il reste à vérifier. Soit disant prophète wana zala na kisi. Ye mutale kisi mwana. Ye azalaki na mission ya kozala na ba sœur, ya ko vivre na ba sœur ya mikie kozo ba chance na bango po ye amataka kaka. Akoma vraiment des ala vraiment ko akoma vraiment célèbre. Donc mission na ye ezala ki bongo. Bandeko balandi. Bomicha na place ya fi oyo. So ezala yo mtozo landanga. So ezala kinga. Na pasi nyonso wana fi wa moni na ndaka libala na ye. Et tia comme na point que ko perdre moi ne kaka moko o azala kinaye le ko la souvenir à libala ngope le ko na mobala ngo tozala lisusu te moi na mona kaye ata na mwana fiwana nzamba zui mwana wala potolo ba nzamba zui po biso to yebite est-ce que mobali muta bomi mwana po rumeur ebimi lisusu que fiwana abomi mwana po zongisa azongela ba vie na ye ya kala wana na ko mene ba rumeur ezobima yango au cours émission oyo tozo solo la likambo oyo fi oyo ayebisinga malgré que moi na kufi souci na ye eza kaka zala la mobali na ye bino batu bozolanda biso toza posa ya ba participation na bino ba conseil na bino ba suggestion na bino par rapport à sujet oyo fi oyo a continuer a songela mobali na ye to azongela te parce que mobali a changé vite donc azaka kana ba mama église o banda ko vivre na bango wana azana bango ti lelo azako continuer ko vivre na bango donc biso to solo lina bino li solo po bino boye bisa biso ba point de vue na bino opinion na bino to sala ngo posa po to yebisa ndeko na biso a mwasi ya to sunge te sala boy nde na yebisa bino to zana nazana plateau anga mon côté nazana Nazir Cap BG nazana Jonsi Luonda donc to ko sola ngona bango pe na bino to yebi que après émission bo commenter bo benga pour pesa biso ba point de vue na bino donc vraiment les solos moko ya pas mingi parce que ko perdre moi na âge moko boye moi na moi ko c'est bo mesana na moi na yo 2 ans et 3 mois moi na kei après avoir une année ko kabwana mobali oyo linga kimi mobali a bimission la vie moko boye a changé au vie mais à nos peso apparence moko boye que c'est l'homme idéal de ta vie c'est ton tout c'est ton ndeka ba mesa koloba my heart. Vraiment, après c'est que impression là, mais c'était autre chose tant à balio. Tant à quotitionna nakunaye, à monisio ba ki mona meso.
Donc, ça fait trop mal. Hein. Vraiment, ça fait trop mal. Et non, il n'y a pas si on a tout compatir. Hein. Nande ko na biso oyo ana pasi a utko perdre mwana na ye abungisa kili bala na ye pas très longtemps donc tozo solo lango na émission oyo na Jancy na Nazir donc toza na Jancy bonjour Jancy. Bonjour Vanessa VIP de longue jambe. Vraiment merci ndenge nzimaki o disposer ton ayo hein koya ko solo na biso comme d'habitude la valeur de problème émission où il y a un problème. Les Jancy leader Joël Messa depuis l'île Azolanda yo expliquer biso que n'engini vraiment impression na yo par rapport à l'histoire on a tout bêta hein impression les années tala kaka ba te belé ba blaise belé mo bobo Azolanda donc expliciter biso impression biso nenyo yo killer to beti li solo. Vanessa Messa VIP donc chers internautes bonjour. Bateau va mettre trop navalé de problèmes. On est toujours là dans ma solo et ça va ma solo mon boy et ça va ma solo à solo. Ma solo oh vraiment se déranger bah famille à bateau société dans mon tout ni en soi. La émission se permettre toujours et édifier vraiment bateau ni en soi. Yom royebi li solo aussi madame ya prophète avec relaté yo. Atanga ine nazala na landela ramo banquette côté pour nga na mesani trop na landela ramo makambo ya rosa baye ba relater nga na ine na landela ramo plan B quoi nga gena pas prophète moi je parlais avec le prophète ma makambo eza moi un peu flou na histoire neto ebi nde bat ba ebisa biso ne ba beteli biso et ça juste ça pe na place mobo oyo lo bité op bat bolo ba selon ba rumeur prophète wana en église na monene donc bato yo moi tout temps comme église té aza prophète moi yebani koni na Kinshasa oyo donc na Kisasa nde biso bana Kisasa to lobara l'idée chombo ebi marambo na mère na biso joli chombo ba ebi dans 1 an de mariage ba ebi mamna loba donc na Kisasa oyo za marambo ezoko mara ezolegelara na ba internaute na bato ebele ba rumeur ozobima prophète wana ye musala na ya bima na ba jeune fille église na ba maman yekuta banga nete ya bana ba jeune fille na ba maman à part wana il faut subino boye ba que avant komana fille oyo ba problème est commis lelo azala dans moi si ba botana mo na moko donc moi na zali dans air moko na église ne ba baloba mona so bat bazo yemba na église ba komisa église wana komana ba dédicace na kati omona so bazoyemba prophète azaya nzambe ndeto prophète nani azaya nzambe salabi papa na nani omona na bakombe komo akota na kati donc prophète moi linga moi le kumu trop donc hein prophète moi bokar alataka bien moi sur mesure nde ba kilonga ndo balataka moi ba sur mesure donc yepe koma bongo kobimana ba fille mais ozana moi si na ndako ermo na matingo mabino bapa nazo titoyer mututé mais ba prophète na ba pasteur ozala bomata bango mana mati yeso a matingo masika ketcha ba kuiti nde bat ba monae akoma ki o memana ba serment bomona memi bona ba bloc na bandal oh non tu vois mone na mona ko église au sepelisa ngai omona prophète a mais a filmé mais l'église a pekisa ba noalaire ba mela diamba ba shimbo ba batika o filmé mais y a filmaka amelara ba dosimo amelara ba psoli amelara biloko makasi tango ya église boy misuka ka veille to ça pe kuna ba photo ne netinga buna na ba photo ne donc so bobe ngai dans l'accès ba photo ne ngai privé donc c'est un peu ça cher internaute eza prophète mo boy ba prophète balingi buzz et puis buzz na eza na mo ba bikila kila na bimana ba mère conseil nga na pe sara muki et pas ba maman ba sœur na biso po biso ba frère to mesana trop na moi boulot roza na boulot za na ndaku ba chio papa chio na ndaku yoki na rolala na l'église ba maman bino bolinga rolala na l'église o na ki retraite na privé na pasteur to na prophète o na lingi ne na osambelo bonzambo la ksangoza na molimo mo folongo la bilamba ba maman au boboti biso maturité en les années nino ke longo la bilamba beaucoup matina ba niveau na donc c'était un peu ça tout ça na kati ya vallée des problèmes toujours développé donc ça un peu ça Vanessa. Merci Jancy pour na ba impression na yo isa la point moko il faut toi appuyer et ça que
prophète wana abanaye ko matangomba ye moko. Et puis comme à un certain temps elle a dit non, il faut que na ba frère. Or que ba kenda na bango ngomba te. Je sais pas ce qui est aveuglement ou quoi. Ba kenda na ba tamol na mona ba ville ba quartier 1 awa. Tamba ozonga kuna o ba uti ngomba. Akoza opesa lité amo boto lisakoli mo boye. Au moins te lelo kutu tozala ki na frère intel. Botu na frère intel ayebi. Vraiment. Makambo na zolo ba winning pile la Suisse ayebi yango parce que tango madame ya prophète ayaki ko sola na ngai tozala na ye tango ayaki na moi séjourner na kin awa tozala ki na ye to sola ki makambo biso nyonso elongo. Vraiment tozala na biso mo côté tozo solo la kande na lobaki na invité na biso journaliste na biso monene boyebi Nazir KBG. Donc on est là, pas de souci, ensemble. Nazir, vraiment, c'est un mingi, comment on les de te compter parmi le nôtre. Vraiment, c'est un grand plaisir, donc ça nous va trop au cœur. Merci d'être là. Et vraiment, impression par rapport à l'isolo. Ils ont des solo. Parce que c'est un peu ça, mais la remarque, on a vraiment un donc, Babigou Kalate diacre. Vraiment. Donc, tu as mis le mon style en Nzambe. Ah, malgré un journaliste, je mon style en Nzambe. Donc, il a expliqué bien parce que, Johanna, tu l'ingité au journaliste, au diacre, donc, mais même ça, vraiment, tu sais, il faut garder ta journaliste. Donc, voilà. Et puis, c'est impressionnant par rapport à l'isolo et Nazir. En tout cas, merci beaucoup parce que et ça ligne à mon nom, premièrement. Première fois dans le plateau, il y a émission nayo. Na CP na makasi parce que ça vraiment émission encore et ça là que un bana poto, un bana mikili, bana Dallas kande ba benga ngai toujours. Bazana bala na biso, je pense que pour ba comprendre bien mambezo les cas, na mboka na biso quoi. En fait ça fait d'abord mal au cœur, il y a ko yokalisolo bowe normalement. Pourquoi? Parce que au moni na lukana kota mukie na Bible bon on va comprendre ngai parce que naza Moussa Nzambe et puis na sous journaliste bana poto talaraka to sambe la rapé to ça il appelle kabino to na service na bino. En fait Yesu bae ko ebise ba lobi to mona livré na bleu et ko la place moko. Tout ça la neni. Yesu ebise bango lobi botika ngonyo se colle ensemble. Et tant que cola et comme on a air mobile pour comprendre que oza masangu mais oza matiti ya pamba. Et effectivement et cola qui et tu as découvrir peut ton monique non masangu ngoyo o pesa nango ba matiti ya pamba. Pesa ba matiti mo la roi masangu mais alors masangu te. C'est-à-dire que Bible lobi na tango akala baroye babango et puis on a tango suka. Ba faux prophète bakoya. Pe baroye babango. Baroye babango na nini na bizaleli na bango na ba comportement na bango na lolenge bazaleli. Pour ngai vraiment il faut que tika robenge prophète. Il faut que tika robenge même serviteur de Dieu. C'est un assassin et c'est un aventurier. Parce que nous t'aboyer Nzamba ebiete. Là vraiment je te dis vrai Nzamba ebiete. Pourquoi? Parce que un serviteur de Dieu, un bon serviteur de Dieu, ne peut pas se comporter de la façon où il y a sali wanate. Lié aza masangute, aza na ye matiti ya pamba. Et do bala na wa masangu meza ngo masangute. Aza pa prophète oyo ba bengi bango ke na mokola suka baroya. Et barosala ba miracle na kombo Jésus. Donc elle a tantôt son an de kolanga bisinga lobité. À terre, on est moins normal. Pour que comprendre que Allah bien non. Et ça, va te béler, pas ma Bible. Prophète Oyo, acte sali pour nangai, dans le bango, il faut même pas qu'on bingue prophète. Parce qu'il n'y a même pas Moussa Nzambe. Un serviteur de Dieu a coquille jamais qu'on ça la Bible quoi ça dit. Il est fille a coquille jamais qu'on le Bible quoi que malgré tout a préféré faire dans mon bain. Non. On a un assassin. A sa mobilité enfin nanae. Parce que maman, il
yo muto la nanga no tala ngai solo fandi na muto bongo o comprendre que à ko détruire vie no tina yo moko ou bien jour na ko tanga na Facebook na moni ba publier photo mon boy textuellement kamara moto solo ba veut dire ba boyi na mona na bango mais prophète ana azwa mona mwasi wana à côté na kati ndaku akangela mona mwasi wana pendant 22 jours na kati ndaku amelaka ni mai ni nini à sec un prophète a ça elora bongo et ba ko bimisa mona mwasi wana batie photo na ye ya kitoko koto batie na photo koto akonda elonge beteli et puis muta bongo benge prophète maman nazolinga o garder position na yo kolinga te oza problème pour rien ou ça te perdre bon moina oza mwasi kitoko sambela makasi nzamba peso mobali mususu c'est pour un divorce ça sera mieux que divorcer parce que ce n'est pas vraiment un prophète. Moi je peux pas l'appeler même prophète. Il faut la baigner, c'est un aventurier les lots tozo mona ba aventure comme mingi na kati na ba église tozo regretter makasi surtout bino ba faux prophète hein bato bozo panza mabala bato bozo panza bozo benga na bana bako mebele na ba villa ba shege bako mebele kali kolona bino oh Dieu m'a dit nzamba ebisa ki onini obike boko futa ba mbandomo makasi osakana te parce que tant on sakana na kombo na nzambe yeba ke nzamba razo bate azala mutu mwa mutema munene atalo ma omnyoso osalana akipe yote yo omona ndetske obima yankeme ono yankete omo ndetska obima yo no yebi mozano yebite mais mwana mwasi bato yo zo nyokola mwana mwasi bato yo zo monta pasi yeba ke ezala mokolo o nzamba ko futa onyoso zo sala et bato boye en tout cas on a ngai ba bato moko basuka mabe pour nga vraiment na habité nzambe aibinde ni fois katela moto ce n'est pas et puis soit dans l'église munene bato nyonso to na bazana katisa ngobunga église wana na nga prophète mais na lobi ou melate oyo aga mukolo mususu bakanga église wana. Vraiment, Bandeko Balandi, cher internaute, merci Mingi Nazir pour l'intervention na yo, pour na impression na yo. Vraiment, tout ces peli, on a kanya motuya impressionné à l'obi que Aza ko mérité koutouté, babengaye un prophète de Dieu. Il mérite d'être appelé un aventurier tout fait. Bon, ngala pour na autre commentaire mingité. Tous les gens et pas Jonsi Luonda, Jonsi leader, aïe c'est impressionné par rapport à l'intervention, il y a Nazir Zanini. Donc, Bandeko Balandi, Tolanda, Toyoka, Jonsi, aïe c'est impressionné par rapport à l'intervention, il y a des journalistes ou la biso Nazir KBG. Jonsi, Nazir sur biso Toza Awa Tolandi. Oyo ndeko na biso outkobi biso confrère na biso outkobi biso à propos il y a lisolo oyo biso impression no eza nini par rapport à intervention na. Merci Vanessa VIP pour la parole. Ndeko na biso confrère na biso Nazir et le Rocholoba c'est très capital parce que yé Nazir nengaza boye azamwa trop ki bonzambe azanae présentateur na Congo Hollywood. Mais par rapport à Maramwa lobby, il s'aligne un peu moins net, moins genre quoi. Faux prophète. Boulimbisa, on a la contre-té porté. Na bendega reloro Nazir lobby parce que Nazir pas à Moussali Nzambe. Cause à la Moussali Nzambe zara te faut à pasteur, faut à la évangéliste et tout n'en. Biso pe tona biso pe ga basala Nzambe, biso ba Vanessa, ba Nero Mususu. Donc on a Nazir ne le lobby vraiment et ça ligne vrai nga pona nga yelo na royebisa prophète wana na bandeko bola na biso wana pona ngai Vanessa mesa VIP na nenga mabete basali nzambe bola na parce que nga pe na mosala nzambe pona za mwana nzambe nga pona ngai mama na biso wayaki kopesa biso lisolo oyo pona ngai ya azong de la vine à Kalate parce que zate so kutani na ku surtout bino basi bozala na babtite que kutani na ku entre yo na mobali na yo na ku wana etinda yo ozongela
tour ça la revanche pour na bino basi bo sala ba biloko wana te ndeko na biso Nazir alobi mwa mingi par rapport ya makambo yo na nyonso wana prophète na église na ye so pe bandimine bolanda boyebi lisolo très bien église wana kala mingi te koyebela. Merci Jean-Si lobby église wana il faut yebela la ndenge ba Kinshasa donc wana ils allaient Jean-Si leader wana ils allaient qui ba propos na ye par rapport à sujet par rapport à intervention ya Nazir sikoyo toza po ça boyebisa biso Nazir journaliste makasi ya mboko hein boyebisa biso conseil pratique nini oyo ozo pesa maman ou azola na biso jeune fille oyo donc comme elle est déjà maman parce que abota qui peut déjà fanda ngenda kalibala ou azala pasi donc parce que makamba kuté na ko zongi CP akosa pe regard rétrospectif moko atalisi mabino nazongi la vie na kala ya msunzambe ona lanaki et simbi na ngote depuis na koma nzela nzambe baku na baku pasi na pasi chagrin izolanda malheur et tout est-ce que parce que c'est le cœur, tu vois. Cœur, c'est le mot fragile, c'est sensible et tout. La sensualité, vous voyez. Donc, est-ce que parce que il y a souci oh toye bisaye bino pe besoin la nabiso ba internet nabiso ba mur ba marié ou bo bala musu beaucoup na pe ba na makambo yo tout ça pour ça na bino bo sunga vraiment de konabiso oyo azana pasi vraiment conseil pratique nini Nazir oyo ko kopé sa jeune fille ou akouté na ba kou ebelé qui n'a même pas atteint encore l'âge de 25 ans. Vraiment, elle a vraiment la fleur d'âge. Elle est vraiment la fleur d'âge, pardon, voulais-je dire. Vraiment, ceux qui ont un conseil pratiquement copié ça et ça là est bien et consolé parce que tous en ça vraiment ba pota wana zalango zamba sungé et zala baundé disons. Donc ebisa biso oyo akoki ko sala pour azwa solution. Ouais, merci Vanessa. Na bengo peka journaliste mouné na mboka o talakaka. L'émission boyne to lukango. Omoni na robelo moko ndogazaka na pumba te. Ndogazaka na kenda na butute. To ana deux sortes bandoki. Ya bandoki moi na bandoki butu. Osomona. Lelo ba maman mbikudi, ba papa mbikudi, ba magicien belé, ba comprendre que mbongo ya susté na bilo na bangwana. Et ba préférer lelo ba zonga mbangu na ba église. Batondi sarabasa na ba miracle po bandimela bango omoni ezali baku o akutanaki nango omoni tolanda mingi mbongo hein so mutu ana mbongo olandi mais moi sana je pense à l'année mbongo et à un certain moment mbongo pepe ça à chaque jour tu monde est-ce quoi comme kalele taku tout moi na kufina akufa azobise que non ndeza boye na osama monanga ya mbongo ko benga ngai kutute tala maman. En tout cas, quand Vanessa on dit que le basico, ce qui n'a pas de conseil ni conseil n'a pas de attaque serviteur de Dieu. Babi, il faut tous se séparer. N'a pas oignon dans le monde de ténèbres. Il est dans le ténèbre. On ne peut pas mélanger la lumière et le ténèbre. Bien sûr, tu étais quelque part na bar, aux akino na mon boulou na yo bandaro sala. Oui, c'est bien. Mais l'élo Ozongi Oyepanaye, on a dit qu'il faut trouver solution, mais il n'y a pas vraiment une solution. Alors, ce que moi je peux te dire, c'est quoi? De ne pas même à mettre les idées sur ça. Parce que ceux qui déjà assentent, combien? 4 hein? 4 sœurs. Ceux déjà assentent 4 sœurs dans 4 églises. Et yo moi si na yo yaye ozawana azo bango même pas. Amatara na bango ma ebite biloni akenda osala. Non non. Et puis na minito azo mona susté. Azo qui peut lui susté. Non, c'est pas quelqu'un qui a ôté la soumutema. Ozamo na mukie luka vina yo. Ozamo na mukie sala effort ya okende sikoyo ko luka bassin nzambe oyo baza malam. Parce que ezaka atena ba faux prophètes, mais il y a aussi de vrais prophètes. Il y a aussi de vrais serviteurs de Dieu au bazo banga nzambe. Hein, le la pasteur nanga Emmanuel Chibingu na cité Bethel Mbasalon on appelle ça bango de bisikaza. Mais dit yé ate abiso bilo raboete.
Il y a de serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde a péché. Et comme toi, tu as compris quand même quelque chose dans mon Nzambe, qui est né à genoux. Va au genou, prie, demande encore à Dieu quelque chose, et Nzambe a kola qui sont là Rolanda. Mais nga conseil na pesa yo, kozonga na kati ya libulu te. Jamais mutaki mambula pa ke bata na kati ya bale. Et donc le ki mambula o ke bata na kati ya bale. Et za malamu te, ko tia ko souci na makambo te. Loba ke Nzamba e ko délivrer yo. Bato boya ta famille na ba tkala jamais kondima. Que non yo continue sous na prophète aboyete. Prophète soro Rolanda ba imajo po yoka. Nga nazolo banta ke serviteur de Dieu. Nazo condamné yote. Mais comme bon prophète changeant. Ba benga yo profane mais ba prophète. Parce que aux anou mutu vraiment na rata Nzambe te. Conseil gratuit sala bilanga bukara tumba ba makala tekano blo mususu mais na Nzambe kokota soute. Pamba te ogo fanaka bo na kidiba mbata morozwa ogobate utiso wapi. Pour le salana na Nzambe. Sœur na ngai naza vraiment na mingi ya lobate mais on a zo biso très important tika biloko wana. Ozano jeune fille ne ba tu loba moins de 25 ans. Mais di ozano mukolote. Luka osala façon nyonso ya ko sambela. Fukama lokola nani Eli abana ko fukama ko lele pa na Nzambe Nzambe na ko répondre. Mabolongo to fukama Nzambe répondaka. Et à côté de likambo na yo Nzamba osala a peso mobala kitoko orofanda nae c'est pas on appelle ce prophète mais on a la prophète à vrai. Vraiment orobala oroza mobala malamu ata koza la prophète mais mbala oyo akoza la prophète ya malamu. Vraiment ezelo moko eza trop capital, très capital oyo ndeko na biso il faut simba. Donc vraiment wana naebi que Jack de Breton azolanda biso vraiment salinga bien moko réaction ya ndeko na Nazir parce que apesi le mot vraiment capital. Là je sais que Papi Koumassé na Paris azo au CP là déjà parce que yépe va noser la vraiment réaction. Il y a battu cause la nini et tout la CPLI de collaboration Nazir ne wana boza comprendre que to commis de ça presque la souka émission na biso de Nazir bazo landa yo na bi que vraiment Joël Messa azolanda peyo so groupe ça ba mbote tala kaka to ko ya mboka boto tiko pokende pour batala ro déjà lelo siko na valeur de problème balandi Nazir to Nazir groupe ça moi 2 ou 3 personnes mbote vraiment et que ça a bien. Merci Vanessa. Non, c'est pas la makasi toujours. Non, banela toujours le baraki. Mission les akito komakasi. Je pense que va mbote na pesa ebele. Ngana Nazir boybinga dans émission na sala na Congolud. To le bela pe mimi mama Nzambe kaka Congolud TV. Maman Clémence topé sur Bambote Belé à toi na katia Congo il y a Congo vibration veut dire biso na biso kaka ba Congo liud Congo vibration veut dire basangani Congo liud na Congo vibration basali quoi coalition veut dire basangani quoi et pesi mbi po ba Congo maman Clémence Bambote Belé bisiko zali na pesa sous Bambote mingi na pasteur nanga Emmanuel Chibingo bisika zali cité Bethel Mbasalongo mobimba na pesi no mbote belé et puis na pesa so mbote na les grands caméramens bobo ministre ya la caméraman na tambola ne nyos tout na sala ba émission ba merci belé na Vanessa talara ya minga na émission na ngape na yamba e bana Congolais to banga te kala minute bon mon appel Vanessa na émission na biso voilà merci. Wana sikoyo, chers internautes, et pas. J'en suis là, vous comprenez que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Valeur de problème, tous les j'en et bisabiso. Le bana souka par rapport à sujet OP, AP Sabandeko, Bazar Olana Mbote. Donc, Christelle Messa, la Tunisie, tonton Chris Cross, Azolanda Jancy leader. Donc, tous en Jancy leader, tonton Chris Cross, Bambote Belé, Oyebi, idéologie, petit nom Vanessa Messa, VIP, une journaliste pas comme les autres, donc petit collé. Donc, Jancy, Ebisabiso, impression, mot de la fin, sur sujet, Nabiso, Toutko Solalilo. Donc,
Mot de la fin, Jancy. Jancy, yo, Jancy, Maramozo Luka. Yebisa biso, mot de la fin. Pépé ça, moi, 2-3 personnes moté. Talara, Jancy, leader. Émission Zoom de Star. Donc, Thierry, on dit moté, Thierry Mumbai. On dit moté. Et ça, là, moi, bien tard, Vanessa vieille, puis donc une journaliste pas comme les autres. Chers internautes, vous qui suivez toujours Congo Vibration, Vallée de problèmes, dans Obino Bomesana, toujours Nabiso, Papi Sangama Loba, Lobara par rapport à Napisata, moi, synthèse, Yango, les Alaraka, pour n'aille mère Nabiso, Ozola, Nabiso, Yaki na problème déjà, Yeba, qui problème déjà. Pour résoudre des problèmes parce que ve juste un thing yo ebi marambo to zeko solo la maramba ba problème ya ba vie ve nanga juste un thing yo ebi makambo ba problème eza tellement belé na kisasa na ebité yo lo ba keso to e poto ba problème ici la mais ba problème ici la raté parce que to zo ba peli ya ba poto Vanessa na ebike yo zo ba peli ya ba poto ba problème eleki ebelé. Donc, mère Azolanda Biso a tiré mon bail, c'est quand il y a bobo ministre. Donc, vous comprenez, et ça la pas si, et ça la rappelle moi c'est on a banné mon beau mère, on a la routine d'aoté aux ongles la kindumba, ton la routine d'aoté au salanko, bah prophète na bah pasteur. Moi je suis pas pasteur, je suis pas prophète. Maintenant on s'alipé en Zambé. Donc conseil n'a pas sabino botika ba blabla na bino botika ba blague na bino bo sala na ba ser na biso na bandero na biso basi na ba maman na biso. Soki yo pasteur to prophète au sala maramoa no fotika ngo. Ne on a biso nazira lobby ba mélangera ténèbres na mwinda te. Ngapelo na bakisa ba mélangera les choses pires te na impureté. Vous comprenez Jojo Baba et le cœur de l'océan. Yoebi Marambo, Yoneno Loba, Chris Cross, Chris Mesa, Jojo Mesa. Donc, et ça n'est pas si serre. Sogi yo continue na ye yo moro yebi parce que sa vie et sa makamu tout kutana makamu ça valait des problèmes. Biso tout on a rata valer kaka. Tobi mon colonie ni tout s'en sortir na rata valer yango parce que on a peine na bonana problème mo fo na yebisa yo. Il faut relater, on a un problème, il faut jouer un problème. On a dit que Blaise Zebele Mobobo a eu problème. Donc, on a des dédicaces, on a fait ça mingi mbote. Et pas, il y a Didier Chombo, petit Jésus, à Kokisi 1 an. Talabat Bakokisi, moi, 1 an. Il y a mariage, na mère, na biso jolie. Mère, na biso jolie. Zalara, toujours, na Didier Chombo, petit Jésus. Talara Mouta, mais ça n'a $. Mouta, so maltraité $, Mikolo. Donc il est bon, il maltraite, mais il maltraite toujours le $. Sans oublier nous n'embika na monnaie déjà ba masolé comme qui Trezege Mouala Igelouvila et Jack de Breton depuis Croatie. Jack de Breton yebi masolo to solo là qui kalamingi tengana Vanessa Mesa yebi toujours comme dans un festival na Croatie. Donc on appelle na Thierry Mumbai na bobo ministre de Babik Salam et puis moi 2 Karayasuka na bi ça na émission na Thierry Mumbai magazo sepelate mbeba na bi place on a Thierry Mumbai a sepeli obi mbeba. On a mère de mère, Marlène Meba depuis Manchester. C'est moi Thierry Mumbai, moi vrai n'engagé sans oublier Jojo Baba et le cœur de l'océan, Paola Choba, mère Nabiso Pamela Chibaka, Tisiko ba plein zoko maté, na habité photo ça nenga na Thierry Mumbai. Tozo benga mais ozo yambate. Bon, na habité Sorozwa, Vanessa la diffandé mon ayo. Et puis, au début, tout le monde n'a pas sera moutoumoko, oh, il faut bande dédicacer comme on est BBC Olivo, l'application la plus difficile à manipuler. Yazalaraye, Naramsi à Gaillard, le géant garçon de Paris. Merci Jancy leader, vraiment Jancy fait preuve d'être journaliste. Wana boyamba ki boyo ki bisonyoso. Boyoki Binonyoso, pardon, propos il y a Jancy leader par rapport à sujet. Donc, mot de la fin, Bisonyoso Tolanzengola, vous comprenez que nous sommes à la fin de cette émission et je dois dédier cette émission à une personne qui est trop chère. Donc, Moutouanaza, partenaire nanga privé. Donc, soyez donc mystique, soyez mon boulot, soyez Vanessa Mesa VIP de longues hommes, mon boulot. Voilà, Mara et Tchele.
grand coach na Katia France, j'en suis leader. Donc, en France, ici à Kangi. Donc, il n'y a pas de vraiment Mara ou Mela. Donc, il n'y a pas de. Donc, il n'y a pas. Tant que Mara et Tchele, mais il faut y avoir un directeur na Katia Paris, maximum de respect sans congolais, mais un directeur il y a McDowell na Paris, Pichou et Tchele, mon vieux, pour na yo fona longolarai, bozalara yone Eric Mayoni, Yé a repêché l'enga western. Est-ce que Mara a repêché l'enga western? Mara déjà cite au solo là qui vient n'anga sinde au solo là qui a comme d'habitude quand nous salara quand nous salara petit noix CP la Vanessa Messa Maréchie le Oumela monio Oumela ça la 6000 siècles donc yo Oumela simanzete petit kala. Donc, Tala Kakayo, vraiment là, vraiment, nous sommes à la fin de cette émission. Kopesa moi, Bambote, Binomo, Boebi, Kakandenge Zalaka. Là, je salue Diana Mboué qui mama Fololo, mère de triplé. On a depuis Paris, à Zalara. Pemeni, toujours, n'avait n'angaï, Blezebele, Mobobo. Wote ma maman Pamela, la baronne, Chibaka. On a idéologie, Boebi, Solange Kawaya, la taille qui parle. Wana boyebi tout ça dans cadre studio wana tukobo ça studio Vision Africa donc Thierry Mumbayaza wana ayebi idéologie studio donc le moment on a confort à boyer donc moi été vraiment viens na moko Jean-Louis Messa tala ramo bali mbinga vraiment là je suis là j'en suis Yozalora maître Gims ça demande de paquet oui non na kati yote na ok utangi kombo ya Jean-Louis Messa finalement on la souraille mais tellement tout message trop na genre moi maître Gims Jean-Louis Messa na vu qu'il y a bientôt déjà débarquement à Kinshasa muta Messa na ko na 80 kilos c'est pas n'importe qui je sais que c'est ton grand frère Menga ça la moi na et moi trop et ça la bien na nenge ya ma solo venanga igelu villa trezegemu wala sans oublier Christos Disilua donc wana trobo sanate Aristote Diasilua pardon Diasilua donc wana kata studio Vision Africa donc on te bosse même pas parce qu'on a ce bosse les ingratitude voilà vraiment on va me couper la tête là je veux pas de problème je veux pas de problème Mara non les la venangai je pleure j'ai de larmes je pleure mon vieux là je pleure je suis vraiment contente je sais que vous êtes nombreux à me suivre il est là c'est Baptiste Vanessa Messa VIP donc on est déjà à la fin de cette émission là on va s'élever pour se dire se saluer pour la fin donc suivez-nous donc émission il est chaque semaine et raté donc Bozana et Belé na sengi merci pe na bato ba commenter qui émission na nga ya fois passé et Mérode Pond en Belgique la person mbote nan de connaît grâce landu vicante moté ma Mérode donc na sepeli mingi parce que bo commenter qui besoin qui vraiment temps et talent de kona bino pe merci na bino nyonso ba la poto tout au ba na Vanessa Messa VIP de langue zombe une journaliste pas comme des autres donc vraiment donc bino boyebi idéologie on a kaka nenge ezalaka. Vraiment, je suis très contente parce que vous me suivez et vous me donnez la chance de bien évoluer. Donc, coup de chapeau, merci beaucoup. Mara, voilà ça, Bokazouate, Kandate. Là, c'est mon partenaire privé. C'est quoi Azalarana, Fabrice Coco, 3 fois garçon, un mec dans sa Non, vraiment, là, vous comprenez que nous sommes vraiment à la fin. Suivez-nous à la prochaine. Merci.